Ouais, bandeko. Tokota, okoto, bokoto, to solo là. Ah ouais. Bokoto, bandeko, nanga bokoto. To solo makamba mboka. Bokota, bandeko, bokoto. Comme d'habitude. Toyaka toujours. Kolakisa bino lokuta. Lokuta biso yegoleka te. Mboka ane kotongama na vérité. Kaka on est là ya. Merci en tout cas bandeko nanga boko tebele. Boko tebele bandeko nanga to solo la. Makambo mboka ekosala bien. Mboka ezo senga bato il faut baza na vérité. Manipulation etongaka mboka te. Qui paraissait etongaka mboka te. Ba prière ya milai etongaka mboka te. Escroquerie etongaka mboka te. Donc, bandeko boko tebele, Sarantumba, merci, boko tebele. Merci mingi na bandeko to bozo kota en tout cas mbote mingi na ndeko na ngai kaka onelaya. Merci en tout cas Osako. Merci mingi na mama Bernadette Lokwa na pesi mbote place Ozali, mama Bernadette, pardon. Béatrice Lokwa, je m'excuse. Mama Béatrice Lokwa na pesi mbote. Bandeko na nga boko toto solo la. Je pense ngai mikolo nazaka na dossier moko de pièce contre pièce. Ato kosaki na 1918. Toko kondola. Toko ya nango, koya ko démontrer na peuple ke bazo kosa bino. Mutu alokuta tikela etan mulai. Tikela etan okokangai. Mutu alokuta ko kenemba ngombango te. Vigni vrai Congo Mpongo. Merci en tout cas. Bandeko biso mutu alokuta toko kende na ye pona ko démontrer bino ke ba dirijaka Congo na lokuta te. Vrai greffier international, merci. Bandeko bo partager. Nasina constater que bandeko na ngai bozo partager te. Za ba émission moko ezo senga ke contribution ya mutu na mutu po ba mindeko na biso ba bénéficier po naza pe na ba ami ebele na Kinshasa. J'ai greffier international à Tuna Kenda wapi. Loso de. Olamba loso TV. Bandeko boko to koseka izaka thérapie. Bandeko botika kopekisa biso yomo koseka. Oh, seka non, ça fait partie ya animation ya émission, mais c'est échanger et le côté na esprit na ngai. Soki na ye ezana pour communiquer. Comprendre. Koseka ezali parfois ça fait partir aussi peut-être il y a renouvellement, il y a énergie na kati ya nzoto ya moto. Bandeko soki bozo continuer na fanatisme. Awa na poto ezalaka muto a prometa bino na promesse ou bien na projet na ye quelque chose yango balandelaka un politicien. Pour ou bien bo pesa mandat mosusu ou bien bo pesa été. Ezaka plus na ba promesse. Débat votaka un président ou bien un ministre pardon ou bien un député. Mais namboka na bino tellement ba mesana kokosa bino muto akosi lelo lobi a changé. Toyeba kate ba socialiste baza côté ni ba républicain baza côté ni lobi okomona socialiste akomi na langage ya républicain mais oza kotuna virement o ya 180 degrés et uti wapi. Ba virage mbala moko pas muto a changé aza républicain mais aza na langage ya ba socialiste. Non, biso siko toza ko ya ko démontrer kabino ba lokuta surtout lokuta mutu o bino boza kolanda o bozo betela ka maboko. Biso na commission mikolo na système à pièce contre pièce. Olingi ko ya ko contredire mutu ba yaka na ba preuve na ye. Olakisi ke mutu aza mutu lokuta. Parce que mutu lokuta lo baka ebele po gagner kaka eloko aza na zwango. Mais soki bo pesi etant bo ya mutu aza mutu lokuta. Peuple zaïrois, la première des choses toza na kati ya guerre na mboka na bino guerre des étoiles. Baba na mike ba ebi guerre des étoiles ça veut dire quoi? Guerre des étoiles les akaba guerre ba avion likolo pouf au mona bana penza baza concentré dans les guerre des étoiles. Ezaka mingi guerre mona ba avion ba nini. Tokoti na guerre wana na Congo. Tokoti na guerre des étoiles. Hein?
guerre moko imaginaire peuple pe akoti na kati Alpha Motomisa esala nga pasi tango basenga bato ba participer na moni déjà demande na onde onanga mais soki na cliquer wana eza mwa négligence ya part na ngai ti lelo nazokoka kosala recherche wana te nakomekana kosala recherche wana vie greffier international ameka kobenga ngai pona accepter pour participer na émission comme ça prochainement na ko maîtriser na moni demande na yo ndeko nanga Alpha eza ne omoni pe ba misala ba nini moi pe ko kota na eloko na yeba ko na moni demande na soki na cliquer wana ezo tinda nga biloko accepter bo yango za mep na promettre bino peut-être lobby ba onyo so ba obenga peut-être ça na bango émission en direct mais eko senga ba émission moko ya fanatisme te wa eza ba émission ba toyo ba za yola msa peuple ngai na eko démontrer bino ke Félix azo mema bino na guerre des étoiles ezalaka ba je mingi ya ba bana ya ba avion ezokuta likolo kuna tutani omoni ba bombe ba nini ba kotisi peuple na biso na kaka ndenge ba kotisaki peuple oyo na aéroport o balelaka ngo mbongo ti lelo ya ba go pass soki ya ba go pass wana ti lelo baliaka ngo basalela peuple wana dessin moko ya aéroport moko kabaka ta aéroport peuple amona penza na campagne ya Kanambe balakisa ba autoroute balakisa ba nini comment on appelle ça ba aéroport ba magasin ya minene balakisa ba immeuble na ba campagne na bango basi ba mesana chaque fois bayaka kokosa bino kaka na ba image bayaka kokosa bino kaka na biloko oyo eza ko attirer parce que peuple congolais est facile à manipuler soki aza na bato oyo sali mo commandant les Vogar na tiki yo peuple congolais je pense que wala eza lali na ebi nani mama loko lele Maman Béatrice loko bien namoni mutu ba lobi wala bina Vogar siko bina bilo nini ya bilo nini kombo ebimite mais ba écrire monani ngai biso peuple mokonzi toza wana pona koya ko démontrer bino po mboka ya lobi ekosenga maloba emisala koya kokosa peuple te bouti komona leo na moni bato ndeko na ngai ya est kuna baza ko sepela na ndenge ya blague te oh Félix e ba vieux béton waouh bandeko est-ce que biso toza na besoin ya défiler ya ba avion o bango moko babengaka meeting aérienne to mesana yango nazo ya na preuve wana meeting aérienne bala liboso na yoka yango toza besoin ya ba pilote wana to mona lelo Goma kuna donc isa ya koyinda ba avion saka meeting aérienne quand ndenge bango baloba kala waouh peuple a komi na espoir mais na ebité ba M23 côté bazali armée na bino eyebi po armée na bino nde président na bino ayebisa ki biso na États-Unis que M23 eza na Bunangana armée ya Kenya ekokota na Uganda ekoleka par Bunangana ça veut dire ennemi azana place o bayebi azali ennemi azana place o yebi azali pourquoi ba avion wana ezokende ko bombarder directement et banda kosala ba tapage aérienne koya ko bato ya bato bafandi boyina ba makelele banda koyeleka bande ko na ngai bozomona teke eza ba théâtre est-ce que boza besoin ya soki ba nini ba défilé na bino soki aérienne soki ba meeting aérienne ou bien boza besoin ya ba bombardement directement ko kende ko bombarder place o ennemi azali aventure est-ce que mbala liboso bomona ba avion likolo ya Congo na tuni bandeko na ngai ya Goma bandeko na ngai Kivu Bukavu Kinshasa pona moni ba tondisi bino na ba avion ndenge l'équipe des avions place pe ba misi ba avion po kozala ba avion ngote ezala ba avion commercial bo ute ko louer ya Tchad kala mingi te awo bo ute ko louer ya Tchad non ya Gambie bo ute ko louer ba avion ya Gambie même ba avion commercial ba ute ko louer avion ya Gambie ekiti na Congo etambola kate efanda nango wana me ba futela ka yango eza lokola o louer mutuka o tambola ka nango mutuka yango kufa ofanti yango na garage kaka mais bo futela ka yango siko ba avion aérienne oyo bozo la kisa biso ba misi soki ba Mirage soki ba nini soki ba Sokoi soki ba ni e uti wapi pour la fois passée pour la kisa biso meeting aérienne bo defa ki yango na Angola pour quelques heures c'était des millions pour kaka ba ya ko intimider bino
toyebisa bino ke ba avion na ba eko intimider bino bondima kite. Lelo lisusu Félix aye lisusu na même ba wana. Ya zo kanisa ke ba wana nde akokosa nango soki ba Kagame soki peuple. Non, biso toya ko démontrer bino eza lokuta. Miso oyo mona nyoka e bangaka nini soki mille patite. Miso e mona ngomba de toutes les façons miso e mona pepe kale. E ko banga nini te Dominique Mabo te. Ah oui, miso e mona pepe kale e banga Dominique Mabo. Non. To mona ya minene bande ko pièce contre pièce. Tozo kende, to bandina on a dossier ya ba avion. Président na bino. Azo tika problème na mboka na ye. Azo kwa ko résoudre yango te. Aza ko kende ko luka solution na Kenya, na Tanzanie, na Rwanda na Uganda. Ça veut dire un sérieux problème azo ko résoudre yango te. Mais tomoni Félix a commis médiateur na Tchad. A commis médiateur. A tiki ndako na ezo pela moto. Ndako na ye ezo pela moto. Azo kwa ko résoudre le problème, mais azo kende a résoudre le problème à ba voisin. Congo, ça ne va pas. Azo ko luka ndenge za boye. Bazo na évité so baza na Angola, déjà ba okende na Angola, ba okende ko luka ba solution partout. Il faut Angola et Ambabango, et président Angola et Ambabango. Mais Félix, aza médiateur, il y a Nasoki na Tchad. Félix a commis médiateur, mais il y a un problème, il a résoudre en beauté. Likola nini, lokuta, mensonge, koya komela batu biloko oyo, eza, y a encore moko bidon. Tokende bande konangai, pièce contre pièce, bande ko bo partager ko sala bien bande konangai, po bande ko la biso ki ça va bénéficier na information oyo. Parce que il faut peuple na biso, baza koya ko kosakaye, baza koya ko kosakaye, na biloko ya lokuta. Bon, tokende nano na dossier oyo, bino moko bo landango. Hein? Je pense oyo, parce que ngana ko bando yaka na pièce contre pièce. Et loko asika o Félix a olakisa biso ezate. Hein? To landa mwa muke, na ko kata biloko eloko yango me to landa mwa muke. L'état-major des FARDC a bel et bien eu lieu aujourd'hui. Vous avez sûrement perçu des avions de chasse des FARDC, des forces armées angolaises survolant la capitale Kinshasa. C'est le fruit de la coopération militaire entre la RDC et l'Angola. Plus de détails avec Koussema. La République démocratique du Congo et l'Angola entretiennent des relations politiques et militaires exemplaires. Depuis son accession à la magistrature suprême, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a multiplié les rencontres avec son homologue Joao Lourenço. C'est pour matérialiser la détermination des deux chefs d'État d'intensifier leur coopération militaire et sécuritaire que des avions de chasse de l'armée de l'air des forces armées angolaises ont survolé ce vendredi les ciels de Kinshasa. Yoka son. Yoka. Yangoan. Après seulement 15 minutes de vol entre Luanda et Kinshasa, les deux Sukhoi 30K ont atterri à l'aéroport militaire de Njili en présence de leurs responsables. Bandeko. Meeting aérienne. Félix a la kisabiso yango déjà. Pour na menacer à moyo awa, eloko asika ezalaka te. Eloko asika ezalaka pona ba ignorant. Mais biso bakuba bayakala ba impermis songa eloko asika ezalaka te soki muto alobeli biso boito koti toke ko vérifier eloko esalema na mukilote esalema eloko esalema meeting aérienne koya ko impressionner bato mi ba avion makele les sala ki période na Kinshasa mutu to alanda ki yango biso tolobaki awa penza kanambe azokima oh ba uti kozwa ba avion Kanambe ndenge azana bauti ko lakisa déjà ba na soutien Angola bauti ko intimider ba leki na kikola kinga kati Kanambe bomba ni na se ambeto akomi kotala banasema nini banataka kupika masasi hapa wana batu ya IDPS ndenge za boy Kagame Kanambe mbala moko akimi akekiba John Numbi mbala moko nani Kalev bakimi balakisa biso ba avion pièce contre pièce. Tout le monde est l'autre côté. Quelques temps après,
Kanambe balobaki akimi akiko se réfugier na Kiba. Atterrissage forcé. Quelques temps après, nani Kalev balobaki apakati akomona isute bazo lukaye azana Kishasa. Ba avion ana kana Félix akende koluya ngo na Angola 10 millions de dollars. 10 millions azaki besoin batindele nini ati batindele c'était 10 avions et à intimider batu. Comme Mbappé ça qui kaka 4 millions de dollars, bah il fallait atinda mbongo mosusu wana po batindele tous les 10 avions et ya kaka ya ko intimider ne bomoni wana. Ti lelo suite nango et monana te mbongo 10 millions et kede pas bangolais pour rien. Pona kaka avion et ça la défilé. Baya ko intimider ba peuple to yebisa ki bino ke akosala rien aventurer oh bino bozaka bongo basire accord militaire na ba Rwanda kala mingi te ba kobeta toza wapi tozongele lisusu ba jewana pièce contre pièce tozongele lisusu tolanda lisusu ba je avion ezongi lisusu moto ya mesana ko iba dongo bakanga ga na nzungu ya nini ata ya misili bokanga ekaka po ezala presque ndenge moko donc Félix Tshisekedi Tshilombo Tshivube to bisaki binoke biso to banda koyaka na pièce contre pièce est-ce que biloko bomoni eza iloko asika ou bien iloko akala ya koya ko kosa ka peuple ke Félix a kosala quelque chose pourquoi koya ko kosa peuple a besoin de soutien a besoin d'aide a besoin de solution ya makambo o eza ko leka na mboka na ye allez guerre des étoiles Tolanda guerre des étoiles wana na Goma avant-hier baje ezongi lisusu yango wana pièce contre pièce to mona ki na avion ya ba angolais ale yango wana nabite soki milinga soki ba bombe soki ninyo bango wana koya ko intimider peuple botal guerre des étoiles botal wana siko ebeti wapi guerre des étoiles na tunia ba bombe wana ba beti yango wapi ngala lingina yoka bato ya Goma ke ba bombe wana betamina soki na Butembo soki wapi tala escroquerie bande nga depuis na fandi boy place ba boaki ba bombe wana na moni yango teke balakisi tala ndenge ba ndako ebukani na moni yango te guerre des étoiles ya mensonge koya kokosa peuple bakomi kozwa ba image ba sangisi ndenge ba vieza ko bombarder boy sangai ba avion e bombarder na ville ni na komi nini na côté nini ponga na moni place ba bombarder te après naza komona bato ba oh FRDC monter maintenant en force mbala liboso bande kona koya biso na pièce contre pièce bazana général na bango moko ba obenga iso ki chiko soki nani alaka ki biso a lobby ava tongo etana M23 koza la place wana na bonangana te soki général na bango soki chiko ntambo alaka ki biso lobby ava moye bima M23 akozala na nani na bonangana te lelo 4 mois basili soana te baké kozo balobi état de siège ti lelo elo côté peuple pourquoi beaucoup comprendre te beaucoup monake ba occupant bazo sakana na bino ba occupant baza ko sakana na bino à travers Félix elo comment ka concret exact tout est mensonge na mensonge peuple zaïrois biso to ya rapona ko fungula bino miso ke Félix est menteur état de siège à salaki solution qu'elle avait awa ba Kenya prometaki bango soki ba yeba ko lekena na nini na bunanga na M23 kozwa moto en tout cas na yoki eloko te mais na moni ba komi ko lakisa bino biloko moko marque ke ba beti M23 ekimi ba récupérer mama belé mais biso ngai na ute komona ba Rwandais oya M23 tango bazana na nini na Ruchuru soki na bunanga basali meeting na bangoti mais tolingi bino pe bola kisa biso ke bunanga na yango Ruchuru yango to telemi tozo pesa meeting pa peuple pourquoi bozo okosa ka peuple boy M23 azui bunanga na Ruchuru ba mati na nini basali meeting na bango ya ba Rwandais
Mais bino tozo mona meeting te tozo mona ka bino wana bozo kende zamba zamba. OK, tozo déjà mabele ba mungu na kimi, bazai kuna tobeti bango ba rocket. Elo mona sepeli nango na ebite so na ko mona ngo. Bande oboye ça. Boyoka cameraman azo filmer hein. Na lukango tellement na préparer ki moi biloko na nga na ebite so na mona ngo mbango. Cameraman azo filmer. Soda na bango moko azo lobake. Bomoni atangi mboka ngo bomoni ndenge peli moto. Na cameraman azo tuna peli moto wapi? Cameraman moto filmé hein? Soda wala azako je pense que c'était un officier azako ebisa be ozalaki azobisa cameraman ozalaki wapi tala to pelisi moto mboko na mboka boy cameraman azotu na moto pays wapi dala tu dala tala ngo bande quoi pour ceux qui na bomona ngo eko sala nga bien vraiment eko sala nga bien pour tellement la biloko ebele na bombe la rabino pour cameraman azokamwa na ebite ceux qui na bona mona ngo bande ona ngai cameraman azako c'est comme na ifasa kiango c'est cameraman azokamwa azo tuna sodango moto ango epeleli wapi yo sio moni muto oyo bosuaki comme presse na bino e kende ko filmer mais akomi kuna azako tuna moto ango epeleli wapi donc cameraman amoni moto te o bango bazoloba amoni ango te comme baza ba professionnel te ba yeba katende nya obongisa ba image eloko wana ekoti ya koloba ke cameraman azo tuna ke moto ango eza wapi ça veut dire bazolinga ko faire ba ko croire ba toke moto ebeti kuna nzoka bazana bango na eloko moko ezate bande ko bolimbisa ngai na tala ngo na ebite so na omona ngo c'est comme na moni tina ifasaki yango bande ko ngai na moni na tina ifasaki yango bande ko pièce contre pièce Seigneur pourquoi m'a-t-il abandonné wana eza comédien na biso ya beta kibiloko ne pourquoi m'a-t-il abandonné OK bandeko nazo na makambo important donc na cameraman oyo aza presse na bango militaire bango azo mikumisa omonde to beti moto ezo pela kuna cameraman atuni moto ango epimi mi wapinga mutu na filmer na koluka ngo lobi na koya ça bazo ko sabino bala kisabiso bunanga na place ekwe bana kisabiso ruchuru centre ville ya buchuru ngana moni yango na note bazaka soki basali mo avancer mo ba mi filmer bazo ko sabino ke tozui place boy M23 zo la kisabino na misala na bango akomi place a mi filmer asali meeting mais bino kaka na zamba bango na tobeti bango mais tozo mona te bokangi grand ville bo sali pe meeting tozo mona ngote merci mingi mama Madeleine Bolumbo problème oyo muto amemeli biso muto aliboso ezaki Moïse Kabila muto amemela biso buzo bao mais peuple a force qui to tia ki pression makasi ba Rwandais ba comme ko chiter ko perdre Congo muto aye ko renforcer bango lisuna ba accord musu o Moïse Kabila signa c'est Félix Tshilombo to yebisa ki bino dès les premiers jours Félix a outi ko signer ba accord abakisi même ko leka ya Moïse Kabila ce qui est grave azako ya même ko ya ko confirmer ki ba Nyamulenge ba Congolais na yesi ko na dossier ya ba Nyamulenge beaucoup zwanga temps po pesanga tamuke na ba yoka ka Swahili ba eza bien pona ba o ba yoka ka te ngai na komeka ko expliquer bino makambo Rwandais oyo azoloba eza makambo mutu so azoyoka asi ayoka mais comme na komi ko ya na makambo pièce contre pièce nde na zoya ko expliquer bino boyoka na ba oyo baza ko ya ko faire croire biso ke ba Nyamulenge baza ba Congolais soki ngando et soki ngalo ngolo ebisiki ngando aza malade nde yemoko ya nyinja lobaki mema diru system ndimela ye po bango tumi bale bafandaka na mai mais yo fandaka na mai te yo mbala moko okomi ko ya ko confirmer ke batwana baza bandeko na biso boyoka tozongi lisusu parce que biso il faut tozongaka boyoka ngo bosi boyoka ngo dia meeting na Londres siko boyoka sikoyo oyo ngana boyokisa bino oyo ezaka boko boyoka nano ndenge ayebisa bandeko na biso na Londres mutu nyonso ayebi yango ayebi discours oyo ndenge mbo batu nyonso bayeba kimi Banyamulenge bazali ba Congolais totika koyinana kati na biso eloko wana batu nyonso boyebi yango ngasiko na zoya siko bo comprendre pièce contre pièce.
parce que beaucoup d'Afrique. Non. Et l'autre, oyoki hein? Nakati po ile biso minute. Nam ye moko déjà. Kaka nde na biso bino cameraman na bango auti ko wanga na soda kuna zoto na moto yango epeleli wapi na moni yango te. Ye pe oyoki. Nakati ya meeting na yo biso eko simba te. Na meeting ya Félix. Sikonga na lingi na ya na pièce contre pièce. Ya makambo o Félix aza kondima. Koyebisa biso ke ba Rwandais bazali ba Nyamulengi. Mulenge bande konanga pona expliquer bino bien. Ebere ba yebi makambo a STT. Biso moko bato a est. Nde toko yebisa bino ke bande kona biso dikambo total nango kuna eza boy. Chaque tribu, chaque province, bazana na ba chef coutumier na bango, bazana na langue na bango, bazana na secteur na bango, bazana na territoire na bango. Bato oyo ba Rwandais tango babima ki na bamboka na bango d'habiter sur na 1959 soki combien. Comme bango batambola na bangombe, bayaki ba pesa bango espace. O eza na matiti ya minene. Bangomba eza ebele balobi comme bayaki na bangombe na bango, bo pesa bango bafanda kuna. Et espace wana ngomba na nde babenga ngomba mulenge. Eza lokola bandeko na biso exemple, bakimi Brazzaville, balobi ndenge baza ebele boye. Tofanisa bango na stade. Tofanisa bango na stade po baza na bana banini baza quand même protégé par rapport à bami pepe banini. Mbala moko bato ya Brazzaville bakomi na nini exemple bakomi na stade Kamanyola, ali bafandi ba maîtriser bakomi comprendre côté ya lingwala banini. Mbala moko bami bengi ke biso toza banya banini bato ya banya ça veut dire bato ya. Soko yoki banya mulenge, ça veut dire bato ya mulenge. Banya mulenge eza na Swahili. Ça veut dire batu ya mulengi. Siko bokomi exemple ba Brazzaville bakomi ba pesi bango côté à stade de martyr. Mbala moko bakangi stade de martyr nyonso wana, bakangi lingwala, bakangi côté mosusu ezaka soki kalamu bakangi. Mbala moko ba mi bengeke benye bakolo stade de martyr. De histoire wana banya mulengi. Mbala moko ba mi pesi ke biso bakolo stade de martyr. De histoire ya Banyamulengi. Donc ba mi pesi kombo ya stade de martyr. Nde Banyamulengi, ba Rwandais. Mbala moko ba zwi guignol na bango, marionnette na bango, porte-parole na bango, aya ko confirmer ke ba Congolais. Ngai siko nazo na pièce contre pièce. Eloko ezana libumu. Kaka eloko bimana sende ko yibisa ke na libumu kuna ça ne va pas. Na lobi mukolo a comprendre na libumu kaka eloko ebima na libumu ndeko ebisa kuna ça ne va pas mutu moko ko beto lisolo ya libumu te soka uti na libumu soko kendano na lola te o beta biso makolo masolo ya lola te eza lokola neto wana poto boy mutu ko betelo lisolo ya Belgique lokola ba biso moko bato ya Belgique eza bito bato ya Belgique bato ya France ba ko beta biso masolo ya France. Siko soki nga mutu a Belgique na obetelo masolo nenga na fanda kana ever. Ndimela nga ponga na zalaka. Siko naza koya bino na masolo ya bango moko siko Banyamulenge. O baza conscient na mabe baza kosala. Ebele basi bayoka eloko wana mais ebele elekela bango po eza na Swahili. Mais ngai na koya mot par mot bokolimisa ngai po bo comprendre. Félix que c'est un sorcier. Bango moko Banyamulenge o baza conscient baza ko attaquer bana bibi boza mutema na boloba mingi te pièce contre pièce tokende na lokuta ya Félix o yazolo bake Banyamulenge baza bandeko na biso mais ngasko na kotia yango na kobando kata na expliquer kabino eza mwa mulai na kobanda ko expliquer bino na Swahili biloko mutu ana za koloba ebele bayoka yango mais peut-être bazo explication te mais ngasko na ko expliquer bino boyoka Munyamulenge Rwandais ye moko aza ko reconnaître que toza Banyamulenge toza ba Rwandais. Po aweza contre pièce contre pièce. Ana otiko yoki sabino ke Félix aye ko la kisabino ka aye osala campagne ya bande ko naye pona ko yebisa bino ke baza ba Congolais. Bande ko ana ba ndenge mo azo benga ba Rwandais. Bande ko bokoyembi bolimisa ngana okende na pièce contre pièce eloko mutu azoloba place mo aloba na Kinyarwanda. Mais oya Swahili tout na ko interpréter en ya Kinyarwanda pe na yoka ngomwa mukepo Kinyarwanda eza na kati na ngweza na Lingala eza na Swahili eza na Chiluba eza na Kikongo Kinyarwanda soko zoyoka yango koyoka ba monyo swana na kati ya Kinyarwanda. Kinyarwanda ça veut dire quoi?
ça veut dire munoko ya Rwanda. Kinywa. Kinywa ça veut dire munoko. Kota na lingala. Kota ya Rwanda. Donc il faut les ya ko expliquer bino bo comprendre que Félix aza ndoki. Kinywa Rwanda. Munoko ya Rwanda. Eza lokola awa, ceux qui tozali na France tokoloba ke Kenya français. Existe la langue française, c'est ça. Nde yango wana. Kinywa Rwanda ça veut dire munoko ya Rwanda. Tango bobenga ngwe banya Rwanda. Wana siko okolobi bato ya Rwanda. Banya Rwanda. Oyoki wana banya Rwanda. Batu ya Rwanda. Kinya Rwanda. Kinywa Rwanda ça veut dire munoko ya Rwanda. Banya Rwanda ça veut dire batu ya Rwanda. Kinywa ça veut dire munoko ya Rwanda. Tozo kendelelo na koya pona na démontrer bino que Félix est un sorcier. Ndeko oyo bolanda ye aza munyamulenge Rwandais grandi au Congo atangi na Congo aza koya ku contredire bandeko na ye wana aza kolobela directement Ruberwa. Je pense na Moïse Mora alors azo lobela ye bino moko boyoka siko ngai na okende na tiena na interpréter pour comprendre bango moko ba Rwandais baza ko reconnaître que ba Congolais. Nataka kumjibu huyu mpumbafu huyu. Mimi namuita mpumbafu na alobi boy. Nataka na lingina répondre bolole oyo. Wana nde ya lobi na oloba wana lingana. Na lingina répondre bolole oyo. Oyo aza munyamulenge oyo. Ye aza ko reconnaître que toza ba Congolais te. Tokoli awa na tangi awa na zui ba diplôme awa. Mais bino bandeko biso ba Rwandais bozo kotisa biso na libu lobe ko balukela biso. Yango sikoyo aza ko répondre bandeko na ba nyamulenge. Abandi na noke na lingi na répondre bolole oyo. Bolanda yango. Kwa sababu mimi mwenyewe na mimi niko mnyamulenge. Boyokia alobi po ngai moko naza ko répondre bino po nga moko naza munyamulenge. Ça veut dire mutu ya salle de martyr ndenge na expliquer ki bino. Bayaki bafanisi bango exemple na stade martyr bazui bakomi ba tribu ya martyr tribu na bango komi ya stade martyr kotanga zo mibenga munyamulenge bake na ngomba oya mulenge existaka déjà eza espace ya batu ya ba furero ya banini ba kolo kuna bazali siko bango bayaki bapesi bango bala moko bazui ekomi tribu na bango siko ye aza kolobake yepe aza munyamulenge ça veut dire aza Rwandais apporter kombo ya ngomba boyoka kufatana na upumbafu wake aliongea na lingina lobela ye par rapport na buzoba na ya uti kosolola auti koloba ye mutazoloba nyinyi wa Kongomani ni nani aliwaroga we alobi azolobela mundeko la bango munyamulenge ndinga azoloba ke munyamulenge na alobi munyamulenge azofinga biso bino ba Congolais azoloba bino ba Congolais nanya loka bino yende mutaza ko interpeller ndeko naye alobi bino ba Congolais nani aloka bino to continuer. Weye kama kweli weye uko Mkongomani weye nambie udongo wa kwenyu na mwami wenu wa kwenyu kwenye NIT. Siko ye akomi kotuna yende ko ya munyamulenge oyo azotuna siko awa ba chef photo ya Azarias Ruberwa apparemment aza kotuna Ruberwa alobi ilakisa ngai chef kutimie na bino na Congo awa aza wapi munyamulenge azako tuna siko ndeko na ye ke yo lakisa ngana no chef kutimia na bino aza wapi yoka kama sio kuja kuvamia nchi ya watu soki ezako yako tinga mamboka batu te kuna sema wanalalamika Rwanda amakuru yuko babaza olobike bazo ganga ke ba Rwanda bazo boma biso achia wenye nchi abi kike aba kolomboka na bango tunaikala Mkongo tunakula tunatumika vyetu hakuna tatizo tunesha alobi tofandi na Congo awa tolie toboti totangi awa basala kabiso mabe moko te wana Rwanda mutaza koloba ukubwa mwa Congo tokomi ba chef na mboka oyo bado munaendelea ile roho mbaya ti lelo alobi azoyisa bandeko naye ti lelo zo continuer kana mutema mabe ya koboma ba Congolais Rwanda mutaza yisa ndeko na bandeko na bango ba Rwanda tofandi na mboka oyo batangisi biso tokomi tozui ba licence awa banini mais ti lelo boza kotika molimo akoboma te
boza ko continuer ko boma bato ba yambi biso Rwandais muto azoloba oyo Félix a présenté ki biso na Londres ke baza ba Congolais bolanda Rwandais mo azoloba ndio mnataka mimi nilisoma ngana tanga vitatu hapa natangi 3 papiers awa naziba papier misato awa nilipovisoma niligundua hii siri ya sisi kuitwa Wanyamulenge iko hapa. Mimi nilikuwa niko mtoto mdogo. Okay, alobi boye. Atanga ba document misatu tango azaki mwana muke epa na bango. Aza mwana muke 3 papiers. Bolanda suite nango. Kuna hiyo process ya baba yangu. Alobi na yeba ki processus ya papa na ngai. Tata yangu. Bata ya koko na ye. Mimi naikala na wakongomani watoto tunasoma nao na leo mie niko na masomo ya kutosha. Alobi ngai nafandi na ba Congolais. Nafandi na ba Congolais tokoli na bango lelo nazana ba mikanda ebele, ça veut dire aza licencié, gradué, je ne sais pas. Nazana mikanda ebele oyo esalinga na komi qualifié awa na mboka oyo. Kwa nini tusitumikie nchi ya Kongo kama kweli tumeshabadilika? Pona nini tosali la Congo te si c'est vrai? Si c'est vrai tosi tokoma ba Congolais. Pona nini tosali la Congo te? Tokomi na mboko ba pie biso mikanda, totangi, tozui mikanda awa. Pona nini tosali la mboka oyo te? Wana Rwandais aza ko interpeller ba bomi bandeko na ye, aza ko interpeller pe Chilombo mutauti kon confirmer biso ke batwana ba bandeko na biso. Mais ye moko azo reconnaître ke bandeko wana baza bandeko na biso te, bazo boma biso. Oyo azo ba Rwandais. Makanika huyu yuko hapa, unasema ni Mnyamulenge. Mnyamulenge wapi? Naambia mdirekta ya Kongo kwenye hii Kinyamulenge naandikwa Kinyamulenge na kile. Ouais. Makanika azali parmi ba généraux o bazaki na armée na bino babimi ake ko soutenir bandeko na ba ebimaki même na ba journaux. Un colonel abimi ake ko soutenir bandeko na ba Nyamulenge na Minembwe. Ake kuna former ba militaire akomi soi-disant rebelle. Nde ye asa ko yebisa yo Makanika ye mutazo lo ba Rwandais tozalaka na yo awa zana po ekimanga te na yeba parce qu'il faut na interpréter mot par mot po pata alobi Makanika nini ya inchi. Nilipovisoma niligundua hii siri ya sisi kuitwa Wanyamulenge iko hapa. Donc ayaki komona secret ya bango po babenga bango ba Munyenga amona mikanda bakoko na ayiko mona na mikanda ke babenga bango ba Nyamulenge. Watoto tunasoma nao na leo mie niko na masomo ya kutosha ni Mkongo kama Mkongomani. Kwa nini tusitumikie nchi ya Kongo? Pona nini tosali la Kongo te tofukangi hao amakuru yuko babaza wana koti na Kinyarwanda. Makanika huyu yuko hapa. Makanika nde general wana. Mnyamulenge wapi? Naambia mdirekta ya Kongo kwenye abi yoza Mnyamulenge wapi yebisanga na dialect ya Kongo plus ngibalo ba Kinyamulenge. Na kila sehemu mko lugha ya ile alobi chaque territoire eza na langue nango na langue balobaka place wana yo sko langue ozolo ba Kinyamulenge za territoire ni Ikinyarwanda cyo bahora bavuga mu Rwanda nico nyene muko mu alobi Kinyarwanda wana na yoki quand même alobi Kinyarwanda obozolo ba eza langue ya Banyarwanda na basokuru na batata wacu bose turakivuga ni Kinyarwanda alobi mikuno ko tolobaka eza Kinyarwanda Nyamulenge mwenye iko Kongo hana nyumba Rwanda alobi boye mimi niko alobi azo yebisa Makaniki wana za général abimaki na Congo so colonel alobi yebisa ngai Munyamulenge oyo aza na Congo aza na ndako na Rwanda te alobi yebisa ngai na biso nyonso nani aza na ndako na Rwanda te bandeko ya Félix pièce contre pièce bandeko ya Félix aza ko interpeller bandeko na ye ke bino bozolo bake boza ba Congolais mais bino nyonso nani aza na ndako na Rwanda te yo Congolais ndenge nini biso tout na bandako na Rwanda tozo continuer bandeko ya Félix oyo alobela ki biso ke Banyamulenge baza bandeko na biso maloko wane ko komela etondela ona bandeko na mokolo ezali vacances kwa babu yangu nilienda nayo abi nilienda nakendaki vacances na ipa bakoko na ngai kama sio kule kwa Rwanda soki epa na Rwanda te bakoko na ngai baza wapi tata nyabuja abo abi bakoko na ngai bakoko te papa ya mama bana na Rwanda abi Minembwe za bino none kumwavuke mu Minembwe kwera kirango mshobora kufata Minembwe ni wanyu mu wana koti na Kinyarwanda abafurero ababembe baferero babembe nde batribi ya kote wana ya Mulenge wana bango ndi bakolo Kongo bayamba biso ayebisi bango boye bandeko toyaki na bitumba tobundisa bafurero bani bango nde bakolo secteur wana
tozo kokate totika wana ye mutazolo bela bandeko na ba Rwandais totika toyaki tobundi tokanisa ki tokofanda na makasi na minduki tokokite totika Rwandais mutazolo bela bandeko na ye sikuwa tukufanya negotiation watusame kwa sababu tuko wabaya tulitumia asira alobi bandeko na ngai bandeko na ngai to senga pardon balimbisa biso to salela ki kanda balimbisa biso to bomi to senga pardon balimbisa biso to fanda na mboka we wana Rwandais ndeko ya Félix Félix a présenté ke biso ke bazali ba congolais ye moko Rwandais za ko reconnaître ke eza mboka na biso alobi to salela ki kanda to bomi to bundi to kokite to senga pardon to fanda na mboka we ndeko ya Félix mutoloba Rwandais tungetulia wakongomani wenye Rwanda wenye wako Amerika si wanaikala wanafanya hii buduru tuna abi bandeko na ngai to zala kimia to se calmer bandeko na biso ba congolais e ba Rwandais baza na États-Unis est-ce que basala ka mobulo biso to sala ka na États-Unis wana ye Rwandais mtoto na bandeko na ya est-ce que ba Américain ba Rwandais ba kende na États-Unis bazo sala mobulo biso to sala ka na Rwanda na Congo awa ba yamba biso biso to sala mobulo to yoka Kongo. Minembwe wewe ulikuwa Minembwe wewe hakuna watu walikuwa kule Minembwe. Lobi aebisi bozolo baloba Minembwe. Bino tango bokomi na Minembwe batu bazaki na Minembwe te. Ye mutaza koloba. Bozo ganga Minembwe place nyonso po na États-Unis bozo mona baza ko tchaba banderole Minembwe balingi Minembwe et comme commune au commune jusqu'à ce que comme pays Minembwe bazo ngaba banda na commune Félix a se reconnaître yango déjà comme commune et na mutu ya ba Rwandais mutu ya zolo ba bien atanga ngo na mikanda pona ba organisation azana no mwana muke atanga 3 documents oh ils ont pas organiser et il faut pas avoir place moko boy pour banda ko agrandir yango monike baza partout Minembwe na États-Unis Minembwe yango yaza ko ebisa yango boza place nyonso Minembwe est-ce que na Minembwe wana tango boyaki bokutaki bato wana te ye Rwandais mutazo interpeller bandeko na ye Félix a présenté biso ba congolais bandeko na toyoka kama utasirika wana makanika usirike abiso ko silika na yo sema wewe ndio Moïse wa kwenda kukusaidia alobi ezate yo ne Moïse okende ko sauver peuple wana tatizo ingine juu ya matatizo alobi ozolukela alobi soki okosilika na yo za Moïse te okende ko souffrir banyamulenge wana omoni oza ko lukela biso ba problème sur problème na kati ya mboka we mo Rwandais mutazo ibisa bandeko na ba Rwandais Félix a présenté bino ba Congolais mais Rwandais mo bazo reconnaître que toza ba Congolais te Kagame mo kwa ute koloba c'est dernièrement abi tous les rois de Konyamulenge sont des Rwandais mais porte-parole na bango Guignon le Félix a ute kolisa que baza ba Congolais ne Kagame ngala landi Kagame alobi baza ba Nyamulenge ba Congolais te to continuer pièce contre pièce kama utasirika wana makanika usirike soko kusilika na yo kusema wewe ndio Moïse wa kwenda kukusaidia zazo ba yoka nsi yonde Moïse okendo sauver peuple wana Munyamulenge olu kila iso ba problème nikola ba problème unakula vyoto na rara bya alobi mapeto na bara nona olie na Congo oladi na Congo olati ba pete na Congo ndeko ndaza ko interpeller makanika moto ya simbi aza général aza ko diriger eza ba armée nini oyo Bangomino o bazana Minembwe bazana armée na bango bana police na bango ba tout batuti yango ndeko aza ko rappeler lobi est-ce que yo kanisi yondo ko bima Moïse o sauver peuple na ba luka biso ba problème pour rien to yoka Nyarwanda unaikara mu wakongomani hauna aibu ulitumika na mimi pale kwa auditora militaire alobi osala kinga na auditora militaire tunaongea mimi na wewe to bande sola monokoni tunaongea lingala mimi na wewe to bande sola na lingala to bande sola na Kinyarwanda abi pona ni bolingo mikiti sate sisi ambao tunajitakia kuishi na amani abi botinga olukela biso ma problème biso to ngito fana biso na kimia alobi ngana yo to zai ko sana auditora militaire wana Rwandais azana kati armée na bino aza confirmer que to zai ko sana na auditora militaire ngana ye mutazo loba
Abi ngano to bande oso na Lingala. To bande oso na Kinyarwanda. Ha. Ba ndeko ya Félix. Aza ko interpeller bande ko na ye. Kengana to bande to sala na auditorat militaire, to bande oso na Lingala ti to bande oso na Kinyarwanda. To yoka pièce contre pièce. Hein? Ni mukombozi ule mumoya ule liberateur baza bakubita niko nababwira ukuri kw'Imana baza bakubita bamwe bazafasha amajaruguru abandi amajefo kandi nanje zaba mu hantu bashobora kubafata wala koti na Kinyarwanda ngo twegere justice ile ni upumbafu mtu achie huyo abi wane za Buzoba Maria Mukawera yari yababwira iki ko muri ubagira wala koti na Kinyarwanda Mwachiyo mapumbafu wenu abi botika Buzoba na bino wana bozana musala te abi basi bandima biso na kati ya société tufite baba Moise Nyarugabo tufite naba abi tozadi ya ba Moise Nyarugabo ba député ba nini basi bandima biso urumva bariko barakora mu gouvernement muri Congo abi na gouvernement toza bisika nyoso na ba société tout tozali n'abandi bakongomani ntabwo bariko barakoraho hari wa DGDA na ba DGDA ba nini azotanga ba place basi ba koti unataka muishi namna gani abi olingi bo vivre nini unataka nini sasa bolingi nini sasa mtaishi mwe mwenyewe abi batikela bino mboko bo vivre bino mwo wana Rwanda hiyo byakira kusema makuru y'ukubabaza mu Rwanda ngo colonel wanuze ngo yagiye ndi mu Rwanda he anasema vile ili wasiseme kwamba yeye ndo anawasaidia si ndo niko nawasaidia makuru y'ukubabaza wewe wawenda fata niko ndashaka kubabwira nashaka nikwira ngo n'abakongomani bose bugurire site web itwa imurenge.com apesi site na bango nizo imurenge tu alobi ozalaka tout le temps na Rwanda babeta na site nayo babomona tout le temps na Rwanda tumbafu mtupu mimi sitaki kuleta upuuzi mzima abi na ningi Buzoba boyete tunataka kubakia mshida hapa kwa mama bolingi botika biso na ba problème na mboka oyo kuanza kutubagua vibaya abi kala mingi te banda koboma biso na mboka oyo diplomatie tuko tunataka kufanya za mzuri alpo ani toningo sa diplomatie bien mimi nakujibia bwana na rubi na répondre yo bon je pense que boyokia pièce contre pièce Félix a démontré que biso bato yo ke ba bande konaye na Londres mais ozoyo ka bande bato ango bango moko na bango azolo ba ke toza ba Rwandais chaque mutu Rwandais oyo azana Nyamulenge oyo azana Congo azana ndako na Rwanda lobi pe na kuta na situation moko na bato na yebi bango to sololi boye na tuni bango oh ne te bazabie ba otonga na Rwanda oh ba mona bisi mutu ba otonga na Rwanda ni alubinga pe na kamo ba mona ici ka ke soso abosa na repa na bango si tuna poko aboko sana kate chaque soso azonga epa na bango na poko ka mona zongi na ye ezalo kola ngai na otonga na Kindu et pourtant na kotonga na ngana Kisangani na kotonga Kisangani pe ezai pa na biso buka neni bandu mbepa na biso mais nazo tonga na no epa na origine na ngai ça veut dire soso nyonso soki komi na poko ayeba kanzela ndako na bango bande ko ana tango na tuni bango ba otonga na Rwanda et pourtant soki ba oloba boye babima ba Congolais babima ka ba Congolais mais na construction ba otonga na Rwanda peuple zairwa Félix aza komema bino na biloko moko oyo boza ko maîtriser en beauté na uti ko landa lobi na parlement na landi Moïse Mwarungabu ndeko na bango Munyarwanda aza ko insister pona négociation entre M23 na gouvernement. Il paraîtrait que na monaki na parlement wana c'est combat boy toute négociation avec M23. Félix a dribblé les sous ba M23. Kaka ndenga salaki na Genève. A dribblé batu ya lamuka a beti shita sima a yebisi peuple. Bo ganga kuna ke base boy. Base lobi ke Félix to boy accord wana balamoko alobi oh base boy. Lelo c'est Félix a bêtise même système. Ake a signé ba accord wana sa ke parlement na yeba. Sa même Sénat yeba. Ake ne ko signé ba accord na ndenge na ye. Lelo a bêtise shita sima. Azongi na parlement est voté que pas de négociation avec M23. Félix a dribblé sur M23. Na yoki ke na parlement c'est l'évité ce que il est déjà balobi pas de négociation avec M23. Mais Félix Moutakene ko signé ba accord wana. Comme a Monique ekangie na Kingo et ko reverser traitisme nae abaluke mambala moko kaninga sa ke retour ake na base. Ayibisi base bino hotelema lelo abengi ne ba parlementaire.
Parlement bino botelemela eloko na Sénat. Botelemela yango. Comment beaucoup vivre dans un homme qui n'est pas sérieux comme ça? Il est temps qu'il ait signé bakolo na Félix. Il y a un danger à makambo de signer. Les lois a utilisé les sénateurs, na ba parlementaire pour ba bouder accord wana. Ba freiner yango. Et pourtant il y a moko nda kende ko signer biloko wana na ba caméra na Kenya. Peuple zaïwa. Biso za système à pièce contre pièce. Félix azo kosa bino na ba avion na wana. Félix a yebi ba agresseur na biso na discours na yemo azako pointer Rwanda comme agresseur. Pourquoi ba avion na wana ezo bombarder na Rwanda? Tozo mona na Russie. Russie azako bombarder mambo na Ukraine. Pourquoi Félix azo kende ko bombarder et pas ya agresseur? Agresseur wana batu nyonso na communauté internationale ba rapport mapinge se bima ke c'est Rwanda. Pourquoi Félix azako kende ko bombarder agresseur? So ki akoki ko bombarder agresseur te. Pourquoi azo kende ko bombarder M23 te place azali? Distraction ya ba avion na bino wana. Distraction. Avion ya bino pété. Kala mingi te boko ba ko avion na ba récupérer yango. Pour na o fouiller na ba ko ba avion na baza banani. Na zo fouiller vraiment. Kala mingi te ba ko na ngo ba ko. Siko tango ba ko ba avion na ba récupérer yango. Si avion ni ne ko bunde la bino. Avion ni ne ko bunde la bino. Mais tango wana tozo mona ke bazo mema bino ba distraction ba musique na yo ki déjà ba komi ko annoncer boza en pleine guerre bino moko bozo tambisa ba avion ko démontrer ba toke boza en guerre na discours à président na bino ala kisi ke les pays ça ne va pas toza na guerre toza sous qui toza menacé mais concert déjà na zo ka ba concert comme ko s'annoncer à décembre. Oh nani a fali na soraki na ser moko na éviter ce temps Hollanda soka ko se reconnaît à cause komi eba na soraki na ser moko avant-hier mbali bosoto solana e ayebisinga non azo bima aokende na matanga là c'était on était lundi je pense lundi si je me trompe pas lundi abina azo kende na matanga ya fimo wa kufi on a bien kufi na nini abino aza parmi bato bakenda ki na concert ya Fali azonga ki na e bien azaki na en bonne santé akomi na ndako afandi donc jour au Fali abeta ki concert et qui soki 3 jours ndefi aye kokufa albi azonga ki na e bien azaki na en bonne santé maladi mon côté azongi akufi nde yango tozo kende matanga bande ko bozo mona na niveau ya satanisme au Fali azo continuer na ko sacrifier peuple wana. Mutuka kende na concert na ye abilité azonka boye mbala moko akufi ezate ba matela kende ba mataki batu non azonga ki akoya kite asala azongi kaka boye on azoka bien te akei na ndako pas même na concert bino bato bolingo kende ba concert bato wana bazana mpepe mabe baza ko bwaka soto za na esprit faible respirer okay talande kwa na kei na la Sabino, pour biso doit système à pièce contre pièce. Boyoka, ndeko bandeko mosusu na moni baza kolela na nini? Baza kolela kuna Fali ake kotala bangote. Bino kanisi ba sataniste baza na mutema même okufa etalieta. Na uti kolanda même bolole oya awilo longomba. Oza ko défendre artiste asi asali musala na mais artiste asali musala o gagner mbongo. Mais kendo tala quand même o kende kotala bato ba kufi o ba beli ba bukani na concert na yo. Ce n'est pas dire parce que Betty sécurité ça qui sécurité bien balamoko yo za na droit o akokende otala ma tout comme akokende otala te tout comme akokende tali était parce que yé ezaki problème à sécurité eza pour ma sécurité un artiste leader d'opinion ce qui peuple na ye et ko ba fanatique akokende eza bala liboso te papa wemba na 1900 combien boy 85 ou bien 86 abomisa batona likasi abomisa batona likasi stade plein ba matili kolo ya podium ya nini ya tribune wemba koti boye podium tout bouf wemba ganga miko bato bakufi tout la mwisi ya sasa nalanda mopero wa maloba na kasi na kananga balobi ba bomisa bato yemo kazo reconnaître que ça y mon pepe ba kisi bakende aussi Fali ayewa na poto Kofi Olomide na soki na Benin ba pekisa même anya tarisute na Benin ou bien na Côte d'Ivoire ba pekisa Kofi Olomide anya tarisute abomisa bato na stade
Nalandi ye moko imbécile a Willy Longomba oyo azo défendre Fali. Ye moko alobi abomisa bato na Nigeria. Balobi soki bato bakufi na événement na yo, oko kende te, ozo atama ba frère wana, bato ba bukani ozo ba frère wana. Ti lelo balobi Fali azo kende ta omona na yango te. Koma bato na ngai, bato na biso boza bazoba boy. Bolingi même bo kende lisu ba concert wana. Na yo ki soki petit héritier alingi abeta. Siko yango tozo yebisa bino. Siko bino moko président bino to lobaki boza na bitumba. Bino moko siko bozo beta ba concert. Ça veut dire boza bitumba te boza ba aventurier. Boza ba aventurier po landa nano bandeko yo. Na uti ko landa bango bazolela. Ngai nazolo baki boza ba bolole. To yebisa bino ke ba concert wana eza ba œuvre ya Satan boyo kakate. Hein? Tande bozo kende okufa vomie soki bondi makana bino bolateli biso ata bombe boke ko panza na place Félix Azali okena o martyr moko ya Valère ke okufa na musique tala bandeko bazana hôpital na yoki awa bololo ya Willy Longomba zo côté la Fali mais bolanda ça veut dire soki oza star bato bakufa babukani okokende tala bango te nga nazo s'adresser na Fali nga na yeli boso ya Fali en tant que fanatique na yeli okokufa na fanatisme parce que image est sur internet et ça partout aya kotala façon to sali tala bato yango tala bato sengi Fali ye mokola tala kotinda ba délégation bino moko pe bo to ana passe Cette interpellation vient une semaine après la mort d'une dizaine de personnes. Une semaine, il fallait qu'il y ait un notaire. Une semaine après, à quitter. Des martyrs de la Pentecôte. Bon, na boy koyoka bololé à Willy Longomba, na boy koyoka ye. Une semaine après, fallait qu'il y ait un peuple wanate. Donc, azana mawana bino te. Italie était beaucoup fa Italie bino Italie était. Ba frère ba hôpitaux. Au côté simbongo ibele, est-ce que ko bimisa mbongo kendete ba ndeko bo soigner bango mbongo c'est quoi? Mais à quel même côté la bangote? Mais ba lingi ba sala isu concert mosu na décembre ceux qui a petit héritier. Ba to baza na guerre. Ba lingi ba kele isu concert mosu. Gouvernement a accepté concert mosu. Tango to bisa bino gouvernement na izo kosa bino baza na bango la bitumba te na Rwanda. Eza ba accord au Félix azoluka mburiye bino ala kisake aza ko sala face na Rwanda et pourtant ayebike aza faible liboso à Rwanda ko sala rien. Azolinga ala kisabino ki asali mwa mapeka lokuta. Ba biloko to azoyibisa bino lokuta fin de fin abwaki lango na parlement. Ngengo seke merci bandeko. Je pense que na silisi na nganga na pesa message wana pona ko yibisa bino ke bino bato bolingi ba concert fali abomisa bato na Londres na Belgique na France awa. Baloris la congolaise bato ebele bakenda bakufa akenda même matanga te. Na tie tout le monde a défi oya mona ki fali na matanga Loris la congolaise ala kisangai. Ala kisanga ki matanga yaki. Et pourtant la sœur en question Loris la congolaise azaki malade dans l'hôpital a bimika po ya ko soutenir fali mais tango ya kufi même na bemba yete. Ayete bato baza sans cœur. Beaucoup la bande on a biso. Ba musiciens congolais sont des satanistes. Ceux qui ba créer Babylone na bango eza pour beaucoup kufa bango ba besoin makila wana. Nzambe apambola bino. Donc message nataki nango ya mwana pièce contre pièce. Félix alobike bande konaye banyamulengi. Bata congolais mais munyamulengi yemo bazore lo ki to ba congolais te to ba rwandais. Siko tondi melanani. Eza lokola ndenge na aboye. Vrai zaïrois. Comprendre? Belge moko abimi aza kolobake commandant eso azali belge afanda menga moko na yeko yebisa bino na alanga belge te na Congo na zairwa siko boko ndimela belge be kondima ngai yango nde Félix asali ya lobiki batona ba congolais mais bango moko ba bimi bazolobake toza ba rwandais voir même Kagame alobaki ba rwandais tondi melanani bino moko boye bisa biso Nzambe apambola bino asali par nangai mais na bosanité lelo le 9 lelo eza le 9 septembre bolole oyangola alobaki d'ici fin du mois novembre ba okanga biso soki bakangi biso te atie loboko na alobi il met sa main à couper
Petit Unga Miss. Ça. Petit Oyangola. Pona otanga ete pona fula ete. Ayebisa ki binoke. Bokecho na eso fin novembre bokanga bango. Soki bakangi bango te, je mets ma main à couper. Yana kosenga na Petit wana ya Angola. Fozala. Un homme. Zala un homme. Un homme, c'est celui qui respecte sa parole. FM Les Sages. Merci. Un homme, c'est celui qui respecte sa parole. Oloba ki soki bakangi bisote na fin novembre. Tu vas mettre ta main. Âgé, ça veut dire couper. Sois un homme, il faut respecter ta parole. Le jour J-21, l'élo le 9, fin du mois de novembre, soki bakangi ngana bokecho tende ngalo ba kanga biso ba refoule biso sala boye boko mona na chima soki bakangi biso te Petit Angola zala mobali luka kuluna moko nzinga tia loboko likola table wana mobali azala un homme doit respecter sa parole. Jour J-21 abando kontele bino chaque jour chaque fois na bando Petronel Ekofo Nzambe apambola bino Petronel Ekofo FM Les Sages bande koto obalande Petit Unga Misi Nzambe apambola bino commandant Yeso mutu wana azalaka na ye na problème ya mutu oui mutu azala problème ya mutu mais biso tokendeke na pièce contre pièce bongo Félix bomona te azana mutu am problème ya mutu mais tozo kende na iti ngengo seke Nzambe apambola opesa chef d'orchestre mbote Nzambe apambola bino JBS MJBS Nzambe apambola bino bo partager loko na constater que bando nanga bo partager mingi te Pétrole Ekofo bonjour Nzambe apambola bino. Je pense que na sali par nanga yo pesa la par na au plus ko zala soko partager et ko sala bien message ezamo Alex Nzambe apambola yo ndeko nanga ya par na biso ezake tolobi yo pesa la par na ko partager et ko sala bien na yeko démontrer bino que Banyamulenge ce ne sont pas des Congolais, ce sont des Rwandais. 1-23 est un mouvement Rwandais. Android ya Rwandais. Nani soki ni nwana bango tu Rwandais, il faut bazonge pana bango. Na uti ko lakisa bino ko démontrer que Musala Félix eza na uti ko signer ba accord asali kuna tanga moni balukele azongeli ayeko bwakela bato lelo la fois passée azongela ki base na IDPS ke eboyi makambo ya Genève lelo aye merci olobini ni de comment comme Rudi qui piote merci en tout cas qui pioka merci en tout cas on peut continuer à sensibiliser de Konanga Rudi vieille dit Bonombo merci en tout cas merci bande Konanga na otanga ma commentaire ezole kamo na fan de kimia donc message eza yango wana biso to banda voyage kana système à pièce contre pièce na tango biso to moni eloko ya mabe to koya toujours ko lakisa bino le contraire surtout soki muto akosa to on de montrer bino ke baza ba lokuta Nzambe apambola bino to kutana la prochaine fois merci mingi na mama Béatrice Lokwana na Hollande na pesi mbote CNN la beauté suprême na pesi mbote mama na Elikia zone 51 Cherokee Rouge muto alikio na muto abombani alikio na maele mama na Elika la grande dame Nzambe apambola bino sans oublier beau frère nangai Vincent Kambale Tosta Seke mama Iget Seke vieille di Bolombo Loso Beli Bokecho yamba docteur Andro merci mingi Nzambe apambola bino na moni mama Ambrosine Nzambe apambola bino biso totika toujours na kati ya vérité pona biso élection to soutenir élection mon côté o ba olinga ba kende ba élection bo kende malheur pona bino to monika tile ro bozaka na ba réseaux sociaux biso to kanisa kende bo lobike komba ici na poto bozo kende bala moko ma ba réseaux sociaux ici to moni boleki na biso chaque jour wana réseaux sociaux chaque jour bozo ko attaquer Chilombo bo benga ili mbondo ngana kaise komba ici liti
nakaisi ke boleka iso na média te ti lelo bozaka na média bozaka na ba réseaux sociaux nabimeli na gauche